Saratola TV. Baya nanu, baya awa. Lego se mela bango. Saratola TV. Kena Congo. Congo mutoko 600 000 abonnés a commis danger. Awa ba chaîne YouTube, ya ba star, et ça ba 1 million d'abonnés. Maman Sarah, je peux t'envoyer même les épreuves. Saratola TV. Aujourd'hui, Gomez était là-bas seul. Azaki Yemoko. Lelo ba komi na pechanga. Voilà. Saratola TV. Baya nanu, baya awa. Lego se mela bango. Baluka de gauche pointi wapi biro ezalaka wapi bajoara wapi bamona ngo pete ata acteur moko ata photo moko na acteur ata oyo lobaki na ngwata de photo ya flou oyo ata échographie bamona te. Saratola TV. Moi soyo asala kuna bandaka depuis longtemps kete donc kaka po s'associer na Ursile non afinga makate lisolo kutu ezalaka te Gomez a travaillé kuna mais lokola ka ba moni keza Ursile nde mutu akei il faut ba bebisa koyeba musala esala kelengi bondimela ngai esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée Mwasi ya Talo organisé par ONGD SD magistral et ainsi Kawapi, la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola a qui bongo diplôme d'excellence. Car si tu n'as pas de nini pour une émission qui toko oya salaka na ko respecter déontologie éthique kaka nenga salaka notamment émission histoire vraie et les sous émission parlant du business. Car si tango qui trophée oyo Saratola a dédié qui yango na basigno sur le Congo. Nazala qui sélectionné lokola Mwasi ya Talo la média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse. Oyo va remettre là mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki ko sunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali ko porter kombo na ye Saratola mokolo dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Saratola abinaki aliaki pe apasaki ba mama kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ase kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli ko fêter na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Saratola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na bahôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Saratola walai nimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za na ngoposa pour na développement ke yo oui. Compte 40. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Saratola oyo nanu ayemba te yokeloko yo arc-en-ciel le bimi poe kama mvula elembo nini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours papa Samuel ya maman madolelo na Germanie tala bon consommer déjà compte 40 pour eza déjà disponible na marché de disques et na ba plateforme nyonso boyoka po eza na bakunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko Diego Milito bayemba kande boye po
olakisi expérience ndenge oyembisi Saratola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka keyo oui compte 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est yo les clous et les marteaux chapelle na ba mon père chrétien repenti confession Gina c'est bolingwa Amatou Patrick Chiswaka. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien. It is me, Aïda, Aïdou, Aïkat, moi c'est Peace Baby Kenda, Lisa McDoy, $1. Voilà, bon, mon attitude, maquillée chez Madame Agnon, Madame Agnès, Agnès Coiffure toujours. Elle dévoilé nos secrets nanga, place beauté nanga, et Batama, voilà, beauté nanga, et Batama, et Madame Agnès. Voilà, Mingue Olobéate, pas trop de commentaires, salon de coiffure, ils allaient à mon Webinga so na ongenga boye elonge pata boye soki kitoko boye ezalaka Agnès Coiffure. Voilà, make-up basalinga eza mingi mpona bandekola biso oyo aza na mariage, aza na collation, anniversaire, voilà. Oza na posa bamaquille yo te na elongi na yo eza étonné na elongi ezodima te nani nde asimbi yo, voilà. okomonanga nde bolula ngasala maquillage kitoko basali yo wapi aya nayebisa bino bana mbala Agnès Coiffure. Madame Agnon alambinga parce que quand aza mwasi épice nalingaka trop elongi nanga ekote épice. En plus ekote épice ya biloko oyo eza esolo eza te ekote épice ya biloko misusu boye batie make-up lelo lobe bibi bouton lobe elongo ekomi misusu lokola elongi ya bavoisine. Donc voilà naboni aza mwana likambo epa bavoisin. Bana poto bozoya vacances awa bana poto oyo bozoya kotala bafamille bozoya bafete mpona kozwa biso c'est pas loin toza mosika te juste en face à Teke Marie Major. Il y a place pour rater numéro de contact Bezawana. Toza na Nyongwe na Willery na Arrêt Major. Boya na salon Agnès Coiffure. Mingi on sala ba commentaire et ça développement besoin. So bon moni pe Saratola TV, la chaîne qui assure. Voilà, mesdames et messieurs, bande nyonso ya Saratola télévision, bande nyonso ya Top Media télévision, mbote na bino, soyez les bienvenus, émission na bino yango, le code de bonne conduite, émission bolingaka mingi, émission oyo ezalaka au cœur, il y a actualité au milieu du village, émission oyo emesana, ya memela bino makambo bino bolingaka mingi. Donc c'est-à-dire je souhaite, il faut ozoaper moi temps moi 2 petites secondes au lac mokiliete à toza bongo na boulevard Tchatch. Donc c'est-à-dire tozali na nzela o ezo mema biso tina bureau ya mokonzi ya mboka. Donc c'est-à-dire so na prolonger moi Dimitrov wana na moni palais de la nation bisika boni bureau officiel ya mokonzi ya mboka do ezalaka. So na kiti moi ndambu moi boye na komona ventouse. Donc c'est-à-dire ventouse et pas ya papa Bondo na maman Mariam et so na pusani moi ndambu ka avant comme pas papa Bondo wana na ventouse non mona
Martin Fayoulou. Na Faden House. Azaneka Awa. Donc voilà. Toza Awa. Une façon de faire cette émission. Nandenge mo boya malamu. Nandenge bino bolingaka. Une façon ya memela bino makambo pe bolingaka mingi. La série continue. Je vous informe que maman Irsil Pechanga jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aza toujours na mboka ya Nigeria. Azo continue ko sala musala na ye. Azo pesa toujours le meilleur na ye. Naye Nandeko Naye Gomez. En tout cas, c'est le Congo qui gagne. En tout cas, c'est les drapeaux congolais. En tout cas, c'est la culture congolaise qui est au rendez-vous jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maman Ursil Pechanga a séjourné en Nigeria. A continué dans tournage. Et puis, je vous invite aussi tous d'aller suivre ces films. Na Combo, il y a Mon âme n'est pas partie. Au Ezali, il y a Bellard, il y a Bellevue Télévision. Un film. Nakati Makambozé Belé. En tout cas, Makambozé Belé. Oh, beaucoup découvrir dans le film et beaucoup aussi ça et pas maman Bellevue quand dit Bokepe Mbangu et pas ya Yemei Dinana la douce beaucoup moins était légitime défense et zawana ezoleka une façon il y a ça la promotion il y a acteur na ba actrice mboka na biso une façon il y a ça la promotion il y a culture il y a mboka na biso le cinéma congolais ils ont les sous place na ngo voilà pourquoi toluka moyeto continuer série au tobandaki yango avec madame Saratola na kanisi na ebandeliwana bozui audio ya Gomez et ils ont continué ba audio o tokosuka nango ti mukolo ya vendredi toyebi letina tokosuka nango mukolo ya vendredi le meilleur fan je vous salue ba nyonso bo kolanda biso na instant bisika nyonso zo mbino na pesi bino mbote je suis allé sima ya caméra le lopena toza ya côté lema avec Saratola toluka moyeto sa musala na ndenge sengeli je souhaite ce qui est le langage moko fongolat toi libre donc nous sommes chez nous au Congo hein. C'est ça le merveille d'être un bon Congolais un bon patriote au Télémi Boye au Sali émission non ndenga bonzambe to jali Saratola mbote Saratola mbote Sarah mbote oh ozozwa mon pépé naturel ya Congo na boulevard Tchatch en face en plus ça y est tout ça émission Pongi au lieu moi trop nini boulevard Tchatch Emily yote hein ah boulevard Tchatch t'es comme il a raté dans la mouki Emily yote hein mais il faut pas donc aimer là yo ça la mouki bonne santé nga boulevard ekomelanga te te na tout ni ceux qui boulevard Tchatch et boulevard ekomelanga te tadi obeti mabe boulevard ekomelanga te oui mais oh ye boulevard na statut mbalamo pongi et tout boulevard ekoki komelanga te au Nigeria te ok au Congo mon pays ok bon j'avais oublié so na baluki na moni Ventus na kyo luka Abdallah so na kiti boy na moni président Fachi Benton na place baba mausolée ya papa Kabila yo tinga na kyo luka côté Nollywood ezala ça Kishasa to o bandi mabe to ke nango boité Sarah boulevard ko lianga te na mona Gombe wa mona Gombe na vanda na Gombe batunde ba uta musika so ba e boulevard emela bango nga boulevard ekomela te lobe loba mais to komi tu kuna ndenge eza ka question Sarah ocholingai na zako pema mukelo balanga ke boulevard emelanga nani mais ezaki yo moninga na kendai nani kuna na kendai Lagos po Lagos ke no melanga boniko toko tika pe mission te na retirer kasi na sepeli te oui phrase wana ya lobala mutuke Lagos elie yo eswaka ezo makasi bon na retirer oui bi komele batu bafinga mina Lagos elie na retirer Gomez oui ah et puis Gomez en alobaka anglais aucun tu dis biso to banga Gomez moi je parle bien la langue anglaise hein soto bandi anglais yo anglais yo nani ngozana banda ba bota opno kenda place ba oloba anglais est-ce amona place ba oloba anglais anglaise hein yo si omona place ba zoloba anglaise anglaise Gomez c'est amona place ba zoloba anglaise yo okoloba batuke et puis les gosses ngo emeli batu mais les gosses yo hey. Tadi, moi elo epesinga kanda. So lobi na ngaka.
boulevard elenga na quand est-ce que les gosses wana ninge zo swa bato ebi ke supenga ebi nga kanisa ke kumakamu ya komela bato esuka ki kana stade martyr et traverser na ba frontière. Bon, voilà, Saratola, une façon aussi, il y a Kosala Kamusalango, une façon, il y a amuser un peu galerie, vous savez, Tozala Wanaka pour Sala Musala, pour nous Sabino et Sengona, comme Melabino, information, Ezalaka fiable, Obolingaka Mingi. Parlons un peu de cette affaire, de cette situation. Il y a des comédiens, il y a Moko Nabiso, aujourd'hui est commis, en tout cas, est commis trop grave. Tout ce qui se passe tout autour de nous, il y a des comédiens, et puis voyage, il y a Maman Ursule Péchanga, Oyo, et comme le cola, l'Issoumu, Oye a mérité, mais accueilli na place à Batomissus. Les gosses, c'est les hein. Elle est pétadi. Oui, bien les nains. Ah, ça va. Tout le monde moussou. Hein? Ah, maman, les gosses, ngai, les gosses, meli mout. Ngati. T'as dit. Sarah, tu mets ta solo moussou, s'il vous plaît, pas ça. La ligne n'a pas été. Moni na vie t'as dit. Pour que les bosses à Kokoma te baka. Si. Est-ce que Bike Belle vit pas Kenda Côte d'Ivoire? Oui. Bah c'est caillé. Masala ba tournage. Masala ba tournage. Oui baka. Oui Bike si la pas Kenda Côte d'Ivoire. Ah mais nani nzelo bato ba le kamo trop. Sarah, ceux qui ont moni non ça là-bas, épargner ngate. Et là on dit là épargner. Pour attendre à épargner au bon fin au caca la lobby. Épargner la ligne n'a pas problème té. T'as dit mais pourquoi on n'a pas problème té lobby à Bellevue au lobby point. Kasi pour nganabi attendre lobby il y a Bellevue. Tala. Il faut savoir il y a des fans locaux là, il y a famille Libota, ce sont des femmes. Des fans doux, intelligents, des femmes des fans matures et responsables, bien éduqués. Jamais les fans vont traverser la frontière pour chercher. Il y a qu'à détruire Moussala au bateau, au bino beaucoup Musaka. Ça n'a pas de sens. Non sens. Ça n'a pas de sens. Non sens. Non sens. Non sens. Donc ça n'a pas de sens. Non sens. Donc alors moi ce genre de choses je peux jamais. Bella. A Kendaki Côte d'Ivoire. Si. A Tournaki. Et les cas si quoi tout donc comment les gars pendant A+. Makasi. Si la paix a Kendaki Côte d'Ivoire. Nakozwa mai romela côté ni. J'ai quand aussi ces missions. J'ai soif d'eau. Koto mai na. T'as dit toi avancer. Voilà. Si la pas Kendaki Côte d'Ivoire. Tantine mai ya komela koto nakoso mangwa. OK, c'est bon. Si la pas Kendaki Côte d'Ivoire. Audio ya Gomez, ni sous Sezali. Si la pas Kendaki Côte d'Ivoire. Tu as au téléphone. Si la pas Kendaki Côte d'Ivoire. A quand il y a photo. Dès moi Péchanga à Côte d'Ivoire a sali tournage au Bandolekana na juin. On se comprend. C'est-à-dire que les Liboso et la Coco maté. Très bien. On a besoin de lobby bien. Au cas où ne peut pas Liboso que Côte d'Ivoire, au sali peut rien. Voilà, c'est ça. Au cas où appelle Mutaliboso que poto au commis clochard au sali 6 ans, on a mon candidat toi ne logo te fazer. Mais tout le monde a poto lelo après 3 mois à Zukanda, à Zukulo, à Sobi parler, à Bali à Boti. Donc les autres ça chance à Mutuna étoile. Très bien. Yango bato bazara moi chance mingi te barabata baketo. Très bien. Baramote mamabe. Atakutu jibe na werango. Comment bakuku bozolinga te que si la zalata na adversaire. Pour ça tozonga ta na jibe na wera. Jiba zolinga wera zala. Ya Zénith, jiba beta Zénith. Très bien. Baby no bozolinga même pas comparaison on est que si la Betty, Bellevue Betty, ici la Betty bolika si la. Nani Gomez abaki Lagos c'est ça nini? Et Melaki Bango, maman. Les gosses, c'est Melaki Bango. C'est Gomez, c'est pas moi. Les gosses, c'est Melaki Bango. Voilà. Pomba Sen. Yo, quand c'est Talam.
Les gosses ont jeté. Les gosses ont place, il y a ça là, aventure. C'est pas de blague. Voilà, mesdames et messieurs, tous les cas qu'on a étape. En tout cas, nous voulons faire, moi, analyse justement pour demander à donc à toutes les personnes, il y a bonne foi, bino bae, bolingaka musalo mingi, il y a bande konabino, il y a comédien, il y a salaka. Musala oyo bande konabino bazoko bunda nuit et jour nauti pour assister na tournage moko awa. Je vis Gesho akomi lokola muto liboma, je vis de Luna akomi lokola fille moko boye, je vis Cardozo namoni tonton nani Pierrot oyebseke yo fo ozala kaka escroc Pierrot escroc Pierrot bongi na escroquerie. Au moins que à se déguiser na degré boye trop sale azo toka, c'est un travail très difficile. Alors nous devons kosunga bango na ba pa o bango bazo tia moko biso ba etozali na moi makoki ya koloba. Nous devons toujours parler bolam muna bango pour nous ba audio oyo ya ndeko Gomez azo ko déplorer encore une fois le comportement ya mabe ya bandeko na biso o bazo ko sala pona ko nuire le même musala oyo baza censé faut balier la na kati ya musala na Maman Sarato la okozala na des téléphones oh comme d'habitude tu as l'habitude de le faire pour et les camois bien en ndenge ya bonzambe. Mais en tout cas ezali pona sengote que nous faisons ça bozwa kaka côté o biso tozo ko sala moi humour na biso te na Maman Sarah pona oseka. Mais prenons aussi ba côté oyo ezali très important, très intense pour vous, pour le cinéma congolais, pour nos acteurs et nos actrices. Bakene liboso lobby na bango est la meilleure banzela bazo sala, ça va aider beaucoup de personnes. Voilà, et to continuer na nous na ba bureau wana nyo surtout eza awa basombaka ba produit ya acteur yango moni ba acteur o bazala na mbongo. C'est quoi loko o biso na Congo na to comprendre yango te yango moni to sa ba pauvre bagana e ba comprendre système ba Tanzanie ba yesima na biso mais loko bazwa kito ya koya Nigeria ko comprendre système yango ba memango pe na Tanzanie ba acteur tanzanien lelo ba na mbongo koleka biso hein. Ouais, c'est ça. Toye pona koyeba système nini to koyi ko sala pona o mema na Congo mais ba congolais ba sa ba tumoko trop difficile à faire avec. Vraiment. Yango c'est mieux to évoluer awa tout ça ma na biso awa parce que awa to se retrouver au moins kena Congo muto ko 600 000 abonnés a commis danger awa ba chaîne YouTube ya ba star ezala ba 1 million d'abonnés. Maman Sarah, je peux t'envoyer même les preuves. Je parle avec Rit Kadire, ce que tu filmes na une minute, à parfois une semaine ko ça va 2 millions de vues. Mais alors ça le orgueil était que y a ça danger pour quitter ça yo se pende nini. Jamais. To jouer na Walter Anga. Walter Anga ça master na bisoté. Ça millionnaire. Mais ça na humanisme. Walter a bandi sima ya Mama Pechanga. Mais là où Walter a zanango, Mama Pechanga zanango te. Personne n'a respect vers Mama Pechanga. Nanga kutu mpoko yoka ya lobby. Dans sa voiture, mais Walter a besoin pour nous na tournage. Mais ça ancien nanga. Walter a venu. Walter Anga a venu. Je peux même t'envoyer le preuve. Oh, bazo mona ya acteur ya Muyombe gauche. Ba ya Walter Anga pour a jouer pembeni ya Gomez, to a jouer pembeni ya XL Pechanga. To ba komo mona Nollywood ngo eloko pamba pour lelo biso ne ba to sali yango, bango bayati. Baya nanu, baya awa. Lego se mela bango. Ba luka de gauche pointi wapi biro ezala wapi ba jouer wapi ba mona ngo pété. Ata acteur moko, ata photo moko na acteur. Ata le baki na ngota de photo ya flou. Ou ata échographie. Ba mona te. Lego c'est grand. Soko yebi chote e mela yo. Gomez, il y a des choses to se pela na ngote. To se pela na ngote. To se pela na ngote. C'est-à-dire aujourd'hui les gens veulent faire croire aux gens que les gosses Nollywood
ezali mukie ndeko o bazo tourner na maman Ursule azali mukie parce que a tourné kaka na maman Ursule po eza kaka une congolaise. Mais là où Walter azanango maman Péchanga azanango te. Personne n'a respect vers maman Péchanga. Nanga kutu mpoko yoka ya lobby. Dans sa voiture awate me Walter ayaka ozonga pona me manga na tournage hein. Na sa ancien nanga. Walter azana veni. Walter Anga. Boss. Je peux même t'envoyer le preuve. Oyo bazo mona ya za acteur ya Muyombe gauche. Bah ya Walter Anga pour a jouer pembeni ya Gomez, toi a jouer pembeni ya XL Péchanga. C'est ça. Sarah, comme on a Hollywood dango eloko pamba pour lelo biso ne bato saliango bango bayati. Donc bazo benga frère wana acteur ya Muyombe gauche. Donc ba kitisa e pour rapport si la zo important si la zo importance abima moins 0. Baya nanu baya awa Lego se mela bango baluka de gauche pointi wapi biro za la wapi ba joueur wapi ba mona ngopete ata acteur moko ata photo moko na acteur ata o elobaki na ngata de mer photo ya flou o ata échographie ba mona te Lego c'est grand soko yebi chote et mela yo Gomez tu vas nous créer des problèmes. Wana des mères o wapi tabi des mères oyo des mères wapi des mères Sosamambu des mères oyo des mères Sosamambu à makasi. Mais en tout cas Sarah, moi ça me plaît pas, ça m'arrange pas. Tu continues quand naba audio donc pona ko kataka na mukuse maman Exil azangi mbongo ça tournage te parce qu'elle voyage aka. Maman Sarah yo voyage aka. Oyebi ba dépenses en voyage. Osomba billet tout. Donc pendant ça va tournage ya fouati ya ba maboki ya Congo. Azangi mbongo wana te. Parce que kuta na ngwe lokote. Mais ce n'est pas ça qu'elle veut. Puis à cause de ça, parce que tout le monde a ça ba vision parce que mutunyo ça ba vision nae. Mutunyo ça ba vision nae. Donc c'est un peu ça. Ba commentaire ya ma finga oyo ba commentaire négatif oyo ezo sala mabe parce que mutu aza manager nanga awa eza Walter. Moi soyo asala rakuna bandaka. Depuis ma finga kete. Donc kaka po s'associer na Ursule. Non, afinga makate lisolo kutu ezala gate que Gomez a travaillé avec kuna mais lokola ka ba Monique eza Ursule nde mutu akei. Il faut ba bebisa. Ndenge chaîne nangai eza un téléphone nanga ndenge pesa un téléphone naie. Tango ba commentaire négatif ezoya azo sala rango na translate mbala moko pa tanga soki bato balobi nini donc négativité leki trop. Congolais a mécanon ko applaudir mutu so mutu sala te eloko moya malamu. Ata une fois na vie. Donc et ça la mabe. Et ça la vraiment mabe qui to côté. Ngana kizengi. Donc makambe belé. Makambe belé donc et ça la mabe. Et beaucoup ko sala na banani, ça le quoi ba comme kitsa, ba comme manquer bango ba respect pour bazo jouer na biso. C'est la c'est quoi wana po ba mona biso banani. Attends que bango ba yambi biso maboka ofungwama. Ba sous-estimer biso te. Ba pese biso plateforme na bango. Pe bandimi ko jouer na biso. Pe baza bolingo na biso. Est-ce que pourquoi les Congolais ba olaksa méchanceté makasi boé. Ba commentaire wana eza mabe. Et chaîne nanga eza managé par Walter Anga. Eza na maboko na ye. Apparemment l'idée c'est quoi? L'idée c'est de détruire les projets il y a Gomez et progresser et Soukananzela pour que Balobake Ursule Péchanga a échoué à Salaki et l'autre côté. Alors la meilleure façon pour détruire ça et Zanini, on va toucher la place Oyo. Toyebi ke elongi ya Demer ya Gomez ezo kozala elongi ya Ursule ezo kozala to influencer parce que même attends sur le plan ya guerre na makambo etali bamboka la guerre ebundamaka des fois na des moyens pe des fois des fois pe na o ba bengaka la guerre médiatique
nanzela ya télévision, nanzela ya émission, nanzela ya information, nanzela ya ba média et qui peut influencer makambo ebele. C'est pareil avec ça. C'est une façon ya ko la campagne à ma bête pour que les gens là savent que mutu oyo azali na bango azali donc akoki ko produire et loko ya malonga te a ko apporter et le côté par rapport ya o bango bazana ngo besoin. Donc c'est ça l'objectif koboma projet Ozali ya Gomez. Or ils oublient que ces projets ekoki kozala fungola porte ya ba comédien nyonso meilleur pour ba comédien nyonso. Aujourd'hui Gomez était là-bas seul. Azaki ye moko lelo bakomi na peshanga voilà lobi kuna bakokoma na dinana lobi kuna bakokoma na Belleville ainsi de suite. Donc ba lobi bakokoma na mama top wato je vous salue mama top bakokoma na mama top bakokoma na mama Kalunga bakokoma merde te akoma lobi tout ça na émission mais ça eza na audio mo eza wana suka wana fu tout le comme to balancer comme un dame. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, nakanisi. Est-ce que toi na ba série? T'es ba série. Wana to bombi ngo pour vendredi. Les vendredis en tout cas, on va vous balancer tout et d'ailleurs, les vendredis nous serons avec Yemoko Mama Ursule Pechanga. Na Kovo d'or na plateau. Donc nous vous informons que Kovo d'or to la na vendredi pe na plateau. Une façon et ça l'émission analyse ensemble. Je ne sais pas Sarah si vous avez un dernier mot pour tout le Cameroun tout Kabona. Boulevard elenga ngana Emeli les gosses Emeli. Au sali quand même émission et comme on a un ami sur bat. Donc Emeli na salle émission ça nini? Et mon nana. Na ocha ba photo té. Très bien. Lobi Roleka Lelo. Merci, je souhaite.